place nani mganga odoni comment nani muto akende ko lukela mao kisi to pa ndo bokela mao PC ta le ne suke bona nganga le nya mbwa sui mbwa babenga ngo mbwa sui mbwa ezolekelanga ba contrat o ba yokanaki ba pacte so ba signé entre bon ba le pour ba détruire via mao nzamba ba lolango en très très bien on l'a souhaité le mal Dieu l'a transformé en très 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 bien. Oh Matissa dans sa prière Mao Matissa dans sa prière oh ya nzambe le comme ta permettait qui a dévoilé ma face na bango na télévision nzambe mta ko dévoiler comédien to azoluka vie na we kufa Mao cause la distraité Matissa prière comédien to comédien nyonso azoluka mutu na yo akutana katia blo akutana kan sonda baluba kan sonda baluba kan sonda baluba. Ah, ouais. Oh, Brazzaville, Boya et Maramoueza. Voilà, quand ça salon, Cam's Beauty, pour des make-up, pour des perruques, pour la mamouignon, ça va dire micro shading pèse en téléchargement. Ah, voilà, quand il y a Cam's Beauty. Bah, vas-y, Baza. Baza, besoin de ça, pédicure. Donc, une seule adresse, ma colonne. Na koti boye basali o pédicure makolo nyonso atozali na problème o makolo kata na yo awa na Cam's Beauty Brazzaville na 123 avenue Ampère 123 commune ya Bakongo. Ah ya Bakongo to lo mabe o za Brazzaville Bakongo donc avant la make-up à Péri kitoko donc ça on va le espace là make-up de Salama donc a aux a décidé donc manicure, soin de visage. On connaît ça va marier, on connaît décorer mituka, on connaît la perruque, tout. Location à voile et ça la carte à Brazzaville. Donc une seule adresse Empire 123 et 123 Ampère avenue Ampère 123 Bakongo. Check. Boyae Maraboueza. Dieu n'a pas fini d'écrire un livre, il a une histoire écrite avec moi. Hey. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire un livre, il a une histoire à écrire avec moi. Ok, regarde, hey. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire un livre, il a une histoire à écrire avec moi. Ok, you pour ça. Hey. Oh mon âme, souviens-toi de moi. Wow. Hey. Oh mon âme, souviens, Dieu n'a pas fini d'écrire un livre, il a une histoire à écrire. Ah là là, voilà, Dieu n'a pas encore fini d'écrire une histoire, Dieu n'a pas encore fini d'écrire un livre, il a une histoire avec moi. Je dis un grand merci, merci à tout le monde, bonjour, bonsoir à tout dépend l'heure à laquelle vous allez nous capter chez Vérité News Télévision et à la présentation, c'est votre humble serviteur de Karibachia, l'homme de Boya et Makamboza. Grande ma joie de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, tout dépend du format ou du format que vous voulez recevoir. C'est moment nous on m'appelle déjà Vérité News officielle et à la présentation c'est votre humble serviteur de Carré Bachia, l'homme de Boya et Makambozali, garçon 1m70 par choc Kingo Mwambe. Bah on le gagne ni kuna. Voilà, je dis un grand merci à tout le monde, merci à tous nos abonnés. Vous êtes de partout en train de nous regarder en ce moment. Il y aura toujours un plaisir. Il y aura au monde Rabino. Et vos commerçants, vos likes, tu auras toujours Simano, tu auras toujours avec toi. Peu importe de difficulté, peu importe, on est toujours avec toi. Décarré Bachia. Je suis toujours aimé, je suis toujours dans la, je suis toujours content. Et je vous dis un grand merci. Abonnez-vous encore massivement. Likez nos vidéos, partagez, laissez des commentaires. Ça nous fera énormément plaisir. Vous suivez cette émission en direct de Kinshasa. Nous sommes dans la capitale de la République démocratique du Congo. C'est là où on enregistre cette émission et on a le privilège et l'honneur de vous tenir compagnie pendant 30 à 25 minutes. On est là, Vérité News officielle, on est là pour vous divertir, pour vous égayer, pour vous apporter la bonne humeur, pourquoi pas aussi la gaieté, pourquoi pas vous transmettre la joie, la bonne humeur, parce que ici, même si on a des problèmes, même si ça ne marche pas, même si, mais au travers de cette émission, si on a la possibilité de vous égayer, de vous divertir, on en fait ça avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion, parce que c'est notre boulot et c'est notre devoir
de vous servir. Et vous, en retour, vous avez cette obligation de nous regarder du début jusqu'à la fin. N'ignorez pas de publicité. Il faut liker, il faut partager. Il faut dire aussi à ton copain ou ta copine dès qu'elle va cher commencer, garçon 1m70 à part choc. Il y a qui nous mais garçon, il a boule. Eh. Dieu n'a pas fini d'écrire un livre. Il a une histoire à écrire avec moi. Eh, hey, oh mon âme, souviens-toi de moi. Voilà, Dieu n'a pas fini, Dieu n'a pas encore dit un mot. Eh, ton côté 2024, ba mata ba binga te ba bébé bonga. Eh bébé langa hina kambola. Ine langa hina tom. Babi 2024 oyo ebeba ebonga eyinda la décarré bébé la décarré to zana ba maïle la 2024 oyo qu'il pleuve qu'il neige, il faut au moins le bon Nzambe. Il faut un peu bénéficiaire, il y a le bon Nzambe, n'est-ce pas? De prix partout. Moi je vous dis un grand merci à celle qu'on appelle Edu Jekabouko 3 fois star à la maman. Un grand merci à vous, un grand merci à madame Rokia Kamara Balobi. Merci à vous, merci aussi à tout le monde de partout. Voilà, je dis un grand merci surtout partout, tout le monde carré, la cathédrale de l'analyse. La cathédrale de l'analyse. To sala de l'analyse. On pense que le Bamamo est dans le sens. To moi différent de l'autre là. Peut-être moi genre. Biso moi genre, moi le lenge, moi marque, n'est-ce pas? Maintenant on t'a de linga biso makasi biso to linga bino to ça la réforme ya linga bino ndenge bino linga biso. Ba on le badi qu'on attention, c'est bon ou pas? Voilà, je suis dans la joie, on dit toujours peu importe nos situations, peu importe nos problèmes, il faut toujours garder la tête haute. Il faut garder toujours le glycolo, même si ça ne marche pas, même si c'est compliqué, même s'il y a des refus, même s'il y a des échecs, mais toujours, il faut toujours, oui. Et qu'aussi longtemps de profiter, aussi longtemps envie, rien sera impossible avec Dieu. Voilà, aujourd'hui, on va parler de cette affaire dans mon vidéo sur les réseaux sociaux. Les gens disent analyse. Mais aujourd'hui, moi aussi, j'aimerais apporter propos sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Sans plus tarder, un garçon à Bluetooth. Toyoka Bluetooth, après tozonga tout ça la analyse. Voilà, tozonga tout ça la analyse. Attendez, je me connecte. Attendez, on se connecter awa, au s'abonner, au check téléphone mpandi, au bidé carré bachi à garçon 1m70, il y a par choc à Kingo Mwambe, garçon Tangi Samande, Fessika mon garçon longi boule à bandi 1m70. Dès carré bachi anga. Nga. Oh. Bon, il m'a dit Yanga. Oh. Oh là là. Enter to Bluetooth. Oh là là, je ne suis pas au cours de fond. Bluetooth connected. Connection. Toyoka. Na village tinayawa en tout cas ezosala pasi pe mawa surtout eloko na yeli awa ezali makambo ya bacomédien na biso ya mboka oyo parce que ezali na comédien moko ya mwasi oyo ayaki epai na ngai ayaki kobwakela moninga na ye maladi ya mpese ngai mutu nabetaki ye mpese ngai mutu nabetaki comédien wana mpese na kombo ya Mao. J'espère que bolandaka ye bino nyonso to botalaka soki botalaka ba théâtre na bango bokoyeba ye moto nyonso ayebi kombo ya Mao wana atalaka théâtre ayebi ye ngai nde betaki ye mpese mais ezali pasi ndenge toyokanaki na ye comédien wana ya mwasi kasi azo respecte yango te nabengi ye na telefone mbalebele aza koyamba ngai te yango omoni na ye epai na bino bapanzisa yango nayebi ke akolanda ngai petit sikoyo Mao wana bisika aza makila makasi makambo na ye mpe natikaki yango nanu bongo
parce que oyo tosolaki na ye contrat pa ya kobeta ye mao mpese oyo ngai nabetaki mao jusque là nano ya respecte makambo nayebisaki ye te. Fumu c'est des sites parce que excusez papa ngai na boy biso makambo tosalaka toboyaka kodenonce nakoki kotanga kombo na ye sika te azali mwana mwasi nakoki kotanga kombo na ye te kasi soki azali ko respecter ba contrat tosalaki na ye te okomona mwa oyo toza kokota oyo toza kobanda wana bokomona mtu moko akokufa comédien mtu moko akokufa ye wana Chineke na sifflé mao bisika azali ifo aluka ngai soki azokanisaki si abiki kasi ifo aluka ngai kolongola biloko mosusu oyo eza kati na ye pese oyo betaki ye ezali presima place ni pese oyo ngai nabetaki mao betaki ye pese ya makasi ya makasi par rapport ya ndenge moninga na ye comédien wana ayaki mpa na nga ndenge tosolaki na ye ndenge asiraki ngai biloko ebele nabetaki ye pese ya makasi ti j'espère que babiloko na ye nyonso asi ezali kopola ye. est-ce que yo mona te danger oyo oluka danger ndeti ya na mambozo loba papa situation par rapport explique ya mfumo cd na Kasai en tout cas côté makambo wana ya mba na village tina yao inga na ye maladi ya mpese ngai mutu nabetaki ye mpese ngai mutu nabetaki comédie wana pese na kombo ya mao. J'espère que bolandaka ye bino nyonso tobota toyoka po tondekaka lobaka toyoka po tokosala baanalyse tokoluka toyeba tokobengisa bakompete bazwa kiti bavanda mao mpe azwa kiti avanda mpo makambo ya koloba ezali boyoka makambo fumu nani fumu andiki soki mpe fumu andimi azoloba awa makambo eza somo eza makambo vi ya mutu tobande koreklame koloba mao toyoka makambo bakoloba awa parce que papa aka ndimi ana télévision boye seki ana bapreuve toyoka tobai 2024 chacun portant sa propre charge tokota na zone ya turbulence toyoka soki botalaka batéâtre na bango bokoyeba ye moto nyonso ayebi kombo ya mao wana atalaka théâtre ayebi ye ngai nde betaki ye mpese mais ezali bwalubukolo le baba luba bacomédien ntangila nkwasa nsomba bacomédien ntangila nkwasa somba mpasi ndenge toyokanaki na ye comédien wana ya mwasi kasi azorespecte yango te nabengi ye na telefone mbala ebele aza koyamba ngai te yango omoni na ye epai na bino bapanzi sango nayebi ke akolanda ngai petit sikoyo mao wana bisika aza makila makasi makambo na ye mpe natikaki yango nanu bongo parce que oyo tosolaki na ye contrat pa ya kobeta ye mao mpese oyo ngai nabetaki mao jusque là nano ya respecte makambo nayebisaki ye te. Fumu c'est des sites parce que excusez papa ngai na boy biso makambo tosalaka toboyaka kodenonce nakoki kotanga kombo na ye sika te azali mwana mwasi nakoki kotanga kombo na ye te kasi soki azali ko respecter ba contrat tosalaki na ye te
okomona mwa oyo toza kokota oyo toza kobanda wana bokomona mutu moko akokufa comédien mutu moko akokufa ye wana kasi Mao bisika azali ifo aluka ngai soki azokanisa ke si abiki kasi ifo aluka ngai kolongola biloko mosusu oyo eza kati na ye. pese oyo betaki ezali presima place ni pese oyo ngai nabetaki Mao betaki epesi ya makasi ma par rapport ya ndenge moninga na ye comédien wana ayaki pa na nga ndenge tosolaki na ye ndenge asiraki ngai biloko ebele nabetaki epesi ya makasi ti j'espère que babiloko na nyonso asie bayekopola ye. est-ce que yo mona te danger oyo luka danger ndeti ya na mambozo loba papa nga naza wana mpona kolongola mpe mpona kotia eloko oyebisika na uti oyebi combien de danger na leki ntina yawa. mais elo ezalaki entre bino na comédienne oyo ayaki pa na yo mpo pesa motu maladi alors pourquoi oya nango so na tv mpona koexpose parce que azo respecte makambo tosolaki na ye te. ok première contrat ezalaki nini oboyoka nene mpo obetisa Mao maladi premier contrat oyo toyokanaki na la comédienne oyo ayaki osala ngai ayebisaki ngai Mao soki azwi maladi wana emema ye ti na liwa olandi biloko oyo alakaki ngai tellement asaleli yango te yango omoni moye nasala continuité ya makambo ya Mao nano eza te natie yango nano na pause kasi musala oyo ngai si nasali naye koyebisa ye ayebi ngai très bien naye koyebisa ye ayebi ngai fumu fwamba très bien apesa ngai biloko oyo ye oyo toyokanaki na ye ape biso kuna tozana na partie oyo. En tout cas, franchement, c'est déplorable et c'est ridicule. C'est déplorable et c'est ridicule. Pourquoi? Parce que la liru vont le chose dans le balikambo à chaque fois matin, midi, soir na YouTube. Et ça sonina mawa. Ba maman na biso ba comédienne, ba papa na biso ba comédien en général, ba ninga génération na ngala ba wa génération na ngati. C'est la honte. Ya soni na mawa. Mais avec beaucoup de respect, ba comédien bozo ba kits bo vanda. Ba comédien bozo ba kits to vanda to be kono ko swali kambo to ko yoka ko bima na kata télévision. Na ba reloko to plan bo kino sala makam na bino biso to zala raté. Mais bon là la bola muka biso to zala ba première personne ko yoka ba retomber na bino ndenge bandaka. On suppose place nani nganga ozoni komane nani muto akine ko lukela mao kisi to ba no bokela mao PC tale onde suke bona nganga le nya mbwa sui mbwa babe ngo mbwa sui mbwa ezolekelanga ba contrat o ba yokanaki ba pacte so ba signé entre ba le pour ba détruire via mao nzamba ba lolango en très bien on l'a souhaité le mal Dieu l'a transformé en très bien Bible Mao wana sali comédien na nini o comédien ok netina ndako ngama ko bwa ke mninga pese bongo a comme niveau à perdre vie na ye to le beli kambo ya Mao wike ma beli makasi mamba nzoto comme ko ya gabi zwa kits ya gabi belela ki à la télévision ya gabi belela la télévision
mawazo bela baposo nzoto comme kokoya to connaît ya Gabias les informations ya Gabi mais on suppose que c'était vrai so ya Gabi lobela biso makambo to te bondé so ki ya Gabi biso makambo to te bondé nini lelo sko ngango bakela ki mwa maladi ye mo ba ko dévoiler sur la télévision ya mawa azana nini oh bah comme on va laisser mon doigt marron assez souvent on va prendre entre vous deux tu dis que marron ça parfaite non après ma peine ça fait de rien mais beaucoup de niveau au Kenya ko bois que mninga maladie comme on va pour perdre vie pour gagner nini comédien au Kenya ko bois que la marron maladie kuna et bébé yo nganga leki la télévision likambu somo likambu nene banda to bota manganga leki la télévision exposé yo babi be ba like be ba ko kufa anemo to zokota. Donc c'est le temps de te répandre. Il faut qu'on belle là déjà avant les pires arriver. Siffler. Pas besoin de se mettre à siffler. Soit de mettre à siffler, mais c'est que tu comme la zone à ma baie. Soit de siffler, mais c'est que tu comme la zone à ma baie. Donc, entre nous tous solo là. Si nous avons comme un niveau qu'on linga y a la télévision à exposer clients naïe, donc clients naïe, c'est trop grave. C'est trop grave, c'est que maman ça m'a kila ma casse. C'est que maman ça m'a kila. Gabi ba neko belle, Gabi a raison. Ya Gabi belle qui ma bezali. Ya Gabi ça la raison de PC Gabi raison. Ya Gabi to PC ko ba neko belle pour avantage à ne connaître mao. So ya Gabi belle pe qui rentre ba est rentre ba mao dans PC. Le Gabi loba qui to ignora qui beton nganga lobi to ndimi. Tondimi pourquoi pas se dire que yemo mo salinga yemo mo salim PC yemo mo lambi PC yemo mo bois qui PC yemo pe mo lorol PC à la télévision c'est somme c'est ridicule mais ça somme moi on a pas naït atika bane bo TV bolongo bo beka pona nini na c'est quoi mon livre azane pe souté si ça mo pe makasi à la chaîne YouTube te kanda tona kala ba chaîne toloba nini kasi pona makambo si j'ai une bonne mémoire bato batala biso tona so ba na mémoire makasi na réseaux sociaux et encore moi à ton ami na SB yo ba salé moto ma bébon est-ce que ça ka pona SB je ne crois pas elle va prendre SB azui Mbappé c'est wana de ba nzoto comme kokoya ba pose comme kokoya parce ba mpesa makasi. Mesdames et messieurs bato batala rabiso bato batala rabiso ba mayele makasi ko le capé biso to ba rappelle ko biso to la ministère à condamnation te biso to ça ba l'extra ndenge to yokeli na chef no bref ya partie émission oyemo ko nganga ko sala témoignage on benga retour place mawa ke c'est plus fort ngala ebelo moko to saba chrétien solution era la débat nzambe et là on y se comme la mutu na vie ya autorisation nzambe poti mawa so malade en PC on a tout ce que nzambe muta permettre que nzambe muta lingaki le quoi nzambe muta lingaki le quoi nzambe muta akiko biki ça pas mawa elle mourra pas elle vivra elle racontera les œuvres de l'Éternel muta pesa la guérison muta salin so toi mutu yemo nzambe ana na possibilité ya ko bandela pe ko bongisa ya muta mokilité mais ça muta mokilité pour preuve donc peut pas mawa tambola kitambo pas yotalisa akenene ko talisa te yemo ko mo salim pese aye ko dévoiler biso ango mawa tambolité aboka mika pa nzambe akeka lukaka elonga nzambe siko retomber peut-être à prière nde sali makambo oyo nde toki makambo modèle parce que mais la confiance mets ta confiance à l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Bato bachela ke motema nzambe ko sabango sonité. Nzambe ko sabango sonité nzambe imilia kabango te. Bola na nzambe imilia kabango te. Bakape réunir des entités.
Pourquoi? Parce que bachela nzambe motema. Mawa cheli nzambe motema toki résultat. Balukele ba complotele mabe. Pona nini? Pona mawa zana nini? Baboki omoni ndoki belela. Omoni ndoki belela. Ifaki kuto da kutu. Baba dit ah mawa tambola ki place atamboli babeza boy. Mais toki mawa tamboli te. Toki kaka yemoko mos nataka pasa yemoko mosalinganga. Aye koloba ke nde bayokana ki na preneur à respecter te. Atenganga faut tangela biso kombo comédien wana. Il faut tangela biso kombo comédien, il faut toyeba qui est cette dame. Wazo luka ko boma baninga. Place bato bazali baswana ka ba incompréhension ezalaka. Mais ko luka ko kote baninga fititi na se ko sa muto ba c'est trop grave. Bo wela nini? Bo wela mobali to mo pas to ke ne ka mobali ka nda bo azo bo msabino. Mobali to nini? To nani azo bo msabino. Bo to ka bo gagner confiance à nani. Bo ka bo plaire nani na mokili. So bo plaire nzambe te. C'est la honte, c'est ridicule, c'est décevant. C'est la honte, c'est ridicule, c'est très 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 décevant. Là, tu as dit que Mao fois Luka pour la solution. Mais non, moi je crois pas. Moi, Luka Nzambe. Et tali bisote bébé la bon tout singama yesu. Et bébé bonge la bon tali bisote. Nganga ça na compte à rendre na Mao, ça na compte à rendre na monde ko ka vie à Mao. Dans la Bible, toute chose qui est révélée condamnée. Toute chose qui est révélée condamnée. Mao ça na compte à rendre na nganga te, Mao ça na compte à rendre na Nzambe. Comme ça nganga ça na compte à rendre na comédien que Mao maladie. Donc nganga il faut zonger la comédienne wana. Je suis sûr et certain que nganga ndimi ko la télévision pour ça la révélation pour la comédienne sur la preuve. Peut-être à filmer comédienne wana. Peut-être à filmer comédienne wana. Peut-être ça va preuve na audio ça na voice. Pas besoin au travers voice au travers audio to yeba qui est cette comédienne. Sur le chat tu peux balancer la voix sur YouTube. Tu as nos combo na photo amati minya. Pas sur la vie à sur la question, yo balo bomba batu nyonso comédien nango. O balo bomba batu nyonso, o longoli Mao, o longola pe o te pas déjà Mao o longoli parce que c'est faux archi faux. Dieu n'a pas fini d'écrire un livre, il a une histoire à écrire avec Mao. Oh mon âme me souvient, Dieu n'a pas fini d'écrire un livre, il a une histoire à écrire avec moi. Oh mon âme, souviens-toi de moi. Bozo kendaka koluka ba malera baninga. Bozo kendaka koluka bomisa baninga. Bozo bi botikala mabende na mokilo. Asala ka likopa na ndoki te mona ngalia yo. Baby. Ebe ba toko yoga moto te. Ok. Ebe ba toko yoga moto te to zawana pe kana na to yoga kombo ya comédienne. Mais ceux qui ont acquis yo comédienne le gars ko sala mama be, c'est le temps de te repentir. Exactement qu'on se repentir. Yaya, yo sali kopanandoki. Yo sali kopananganga. Ok, pas nganga opesi nganga ba promesse au respecter te mais boa bibu boa penza bilombe ba fi boa penza le boa la penza na likambo ngo boa ba bilombe bo sona ba déception ba Saint Valentin bozui ba fleur te na ba cadeau te mais boa mbango ko boma ba ninga bo sala ngondeni bola problème bolingo reste bolingo ça non pas bozui avion bozui bouquet de fleurs te bozui testo te bozui le côté mo kilimba ko ke ninga malade bo sala ngondeni ba fi bata maboke bosala ngondeni po babi ke muntu asali mwa mabe bonga zapeka muntu maboke babi mta YouTube te babi YouTube sta babi ke fia maboke babi yebe comédienne na lingala ya ba ganja mama bota likambo munene et da pensa likambo munene faut ko tala on a 5e regard poiti magicien
Akoma foutre le transport bima na mboka kasi na aya ko vendre na plateau émission pour la le makambo. Il faut banga. Il faut qu'on banga. Il faut qu'on banga. Il faut qu'on banga. Et là, ça va bien, place au Kendara, Koluka, Batu Nyon, ça va comme on a pas d'Awanganga. Batu Musu, ça va Moutou Moukouabou. Baluba, Moutou Moukouabou. Eh, Moussou ba Simba Kate, Bouloge les Kakate. Belle et les Kakate. Ba Simba, ba Peki, ça va Simba te Batika. Batu Musu. Ko Simba te. Kosimbate. On peut dire bras, on dit le lot. Yoga linganga ya Gabi. Ya Gabi soka bela ki biso teke ba boakela maom PC. Toto kota nganga doute. To joka nganga ka lo kwa confirmation. Ayako confirmation que oui mawaza kana PC. Pendant que tu as mon maouti, azan en PC, en plus même tu as bois quelqu'un PC, tu as la milieu théâtral. Mawazana nino wengo luka mutu na ye. Mawazana nino wengo luka mutu na ye. Bo banda ba problème banda jani atika. Boyele makambo wa oh mao. Boyele makambo. Boyele makambo na SB awa boyele makambo. Mais ce que ça ka obiso tozo kanise ke za ye. Ate. Pour tout le monde, comment moi rage mon boy, et d'ailleurs, yété non, pardon, tu comme né boy, et d'ailleurs, pas ce que ça caillé. Tu peux faire dossier. Total la caca. Biso pe dossier total la caca parce que hier mo sali makambo tek ba club à lobby. On l'a souhaité le mal mais Dieu l'a transformé très bien. Mao, Matissa dose sa prière. Mao, Matissa dose sa prière. Oh ya, me semble le comme t'a permettait qui a dévoilé ma face na bango na télévision. Nous avons dévoilé comédien toi zoluka vina we kufa maou. Cause la distraité, Matissa prière. Comédien to comédien nyoso zoluka mutu na yo. Akutana katia blo kutana kan sonda baluba. Akutana ngo maou. Donc yo Matissa prière ko pema mikoto ka yo activer kaka prière comme si le corps on na mali ko dévoiler bilong na bango to ko yeba bango l'un après l'autre to ko yeba bilongi na bango ana YouTube ko exposer parce que azo respecter makambo to sola bika oyo toza ko banda wana oyo to sola kina ko oyo na petaka malade nyonso toutes sortes ya mbaso toyoka toutes sortes ya malade ya PC toutes sortes ya ma maladie nyonso to ezali ya mulele pe ozali ya komona na boyeba na petaka yango nyonso to ce que tout le monde a chubiso veut dire que message ezali parce que ezo sala pasi pe mawa surtout eloko na eliawa ezali makambo ya ba comédien na biso ya mboka oyo parce que ezali na comédien moko ya mwasi oyo ayaki epai na ngai ayaki kobwakela moninga na ye maladi ya mpese ngai mutu nabetaki ye mpese ngai mutu nabetaki comédien wana mpese na kombo ya Mao. J'espère que bolandaka ye bino nyonso to botalaka soki botalaka ba théâtre na bango bokoyeba ye moto nyonso ayebi kombo ya Mao wana atalaka théâtre ayebi ye ngai nde betaki ye mpese mais ezali pasi ndenge toyokanaki na ye comédien wana ya mwasi kasi azo respecte yango te nabengi ye na telefone mbalebele aza koyamba ngai te yango omoni na ye epai na bino
bapanzisa yango nayebi ke akolanda ngai petit sikoyo mao wana bisika aza makila makasi makambo na ye mpe natikaki yango nanu bongo parce que oyo tosolaki na ye contrat pa ya kobeta ye mao mpese oyo ngai nabetaki mao jusque là nanu ya respecte makambo nayebisaki ye te. Fumu, c'est des sites parce que excusez papa voilà. Ngai na biso makambo tosalaka toboyaka kodenonce nakoki kotanga kombo na ye sika te azali mwana mwasi nakoki kotanga kombo na ye te kasi soki azali ko respecter ba contrat tosalaki na ye te okomona mwa oyo toza kokota oyo toza kobanda wana bokomona mtu moko akokufa comédien mtu moko akokufa ye wana kasi mao bisika azali ifo aluka ngai nalobi mama mawa mpese nazoma ide na shitiranga yaga bela na télévision bela na micro mawa zobela bato be mawa sali ya gade sali mabe il fallait pas les allo mama na télévision mais ce qui a gade bela la qui te tonte ba ki mawa bela o ba benga ngoza confirmation nzambe donc ça veut dire que tu as gade allo ba soit tu la kota ka doute ce que tant ki yeba ko mo sali mpese aya demande aya ko démentir aya ko loba ndenga sala ki pour ba vouloir via mawu ba comédien to luka nzambe ba comédien to luka nzambe ya solo to tsika ba aventure c'est le moment ko lukelo nzambe bomoni makam comédien nganga ma ko luka makam ngai soki azokanisa ke si abiki kasi fo luka ngai ya mao wana mutu aluka te wana mutu aluka ka nzambe wana mutu akoluka to sala mutu akolukeza ka nzambe bango ba luka na butu yo luka bona moyi tala na moyo zo régner na butu zo régner na moyo zo régner na butu zo yo ka matsa vie de prière bana mutu aluka te. Moi je dis déjà moi je suis sûr déjà que si tu es au piqué déjà pour le long dans lui que on makila makasi na fa wa ka wana nzambe moi le bazana nzambe par rapport à baba ozana nzambe on bi ko makila makasi donc le quoi nzambe regarde juste après du contraire anga la soit de alors ça bilonga bonga mabe ya bato balata ba bilonga même na ngospa ngoi toko yeba bonga ngasa di na mois de mars awa bazo mutu ezolala donc comédien to kotala ba na mois de mars c'est vraiment pas dossier oyo total nka lisu likola lisu likola lisu a bon attendez sali ouais. Oh Brazzaville boya maramboza voilà quand ça salon Cam's Beauty pour des make-up, pour des perruques, pour la mamouillon, ça va dire micro shading pesant en téléchargement. Ah la Katia, Cam's Beauty. Bah vas-y Baza. On va te demander. Baza besoin de ça là. Pédicure. Donc une seule adresse. Ma colonne. Na Côte Boué, ma salle pédicure, ma colonie a tous eu un problème. On m'a collé katana. Ah la Cam's Beauty, Brazzaville, na 123. Avenue Ampère 123 commune à Bakongo. Ah, il y a un bon moto, on va bien. Ah, on a mis un péri de topo. Donc, ça, on a espace là, il y a un salama. Donc, ah, on a décidé donc. Manicure, soin de visage. On connaît ça va marier, on peut décorer tout cas. On connaît la perruque, tout. Location à voile. Et ça, la Brazzaville. Donc, voilà. Une seule adresse, Empire 123 et 123. Ampère, avenue Ampère 123, Bakongo. Check. Boyae, Maraboueza.